Merci. Napesa balinga bina biso nyonso mbote oyo balingi biso mingi balandaka biso lendi na chaîne na biso ya malamu vuma kitoko mingi na mboka na Irlande na Congo mo Kristo epai oyo nga naza présent na tango oyo yambako banda na lingi juste ko bondela Zambe merci yawe na bika mokonzi na tondi opposant Zambe tika ngolu na yo tika likolo polele lipata na yo Nzambe na direction na biso na kombo na Yesu amen. Bengande komoko yebisa eke eza tango ekoki ndenge babila ki Congo vuma ke tango ifwene yebisa tango ifwene na nzela na Congo mo Kristo toliko yoka oyo eza maloba na Nzambe tozalaki awa semaine passée lundi passé tolobaki pona tina na oyo ezali les bénéfices de la conversion to litomba ya kobongola motema totalisaki kobongola motema eza nini tomeka ko expliquer makasi vraiment mais pona ko tambola malamu na musala na Nzambe esengi na zonga moke sima alobaki ete Yesu tanga na koloba na Nicodème atalisaki ba avantage ya kobongola motema Nicodème azaki docteur na kati na Israël reconnu mais cela qui est confusion makasi na mutu na yebaki te repentance eza nini alors Yesu ayebisaki ete osenga tozonga na libumu na mama mais osenga ke mobongola motema na yo kopesa motema no epai na Nzambe kondimela Nzambe mokonzi pe mobikisi kotika eke koleka na mai na baptême po ete ntango yo kokota na nzala mai na baptême kobima na yo okozwa molimo na Nzambe pe oyo kotambwisama na molimo na Nzambe tolobaki lisusu eke oyo nyonso babongoli mitema na bango Yesu alobaki na Nicodème baza lokola mopepe baza ba instoppable ba intelemissamable wana ya wana tokutelaki makasi mais lelo toki tokontinue mpona kosilisa oyo ezali les bénéfices de racheter ou les bénéfices de la conversion. Nzambe asalaka eloko moko te soki amoni bénéfice na ye te na kati yango wana tobondelaka ntango nyonso bato kolobe ete ntango oza makasi oza na sante malamu oza na nzoto kolongono esengi yo oluka Nzambe esengi yo pusana epai na Nzambe mpo Nzambe aza malamu ayeba yo ntango oza elenge biso nyonso toutaka epai na Nzambe mais biso nyonso te toza bana na Nzambe Bible ezoba na biso na mokana na 1 Jean na Jean chapitre 1 verset 12 Bible ebete ba oyo nyonso bandimi ye mokonzi pe mobikisi bakomi bana na Nzambe bana kokoma mwana na Nzambe bakoma nde kokoma mwana na Nzambe yango no moni ete ba bénéfice ya moto abongoli motema na moto abongoli na motema te eza différent Nzamba se préoccupera makasi na ba oyo bapesi motema epai na Nzambe alors yango tolingi tobanda lelo kotala ba bénéfice ni na okonye na mpona journal lelo mpona komettre fin na série ya volume na biso de ya bénéfice de la conversion tokokena lombango vraiment na mokana na Esaïe chapitre 60 Esaïe chapitre 60 kuna tokotala maloba na Nzambe nini oyo elobi na biso verset 1er verset 2 En tout temps, Esaïe 60, verset 2, les vents resplendissent pour que j'avienne à toi louche. La malobi na verset 60, verset 1er, alobi telema pengenga po ete mpole na yo ekomi. Awa Nzambe aza koloba na ba oyo bazali bana na ye. Yango naza kobondela ondeko na nga ozokola na ntango oyo. Nebi ekokooza na ntango mosusu nano yebi Nzambe te. Mais ça a l'importance pour être bénéficier maloba oyo na Nzambe eza kosenga ko pusa motema no pa na Nzambe eloko moko te oyo kozala litomba monene soyo pesi bo mona epai na Nzambe te continue langa mama tangela nga yango la gloire du Seigneur va na scène de sobriété alobi ete nkembo na Nzambe ekotombwa malikolo na yo oyebi ete balandaka moto te soki moto aza na gloire te balandaka moto te soki nke gloire na Nzambe eza epai na ye te balandaka moto te soki bamoni eloko moko te balanda kati na ye ça veut dire que Nzambe alobi ete ngai kolo gloire mais nazoloba na yo eke
gloire na nkembo na nzambe eza likolo na yo. Banani oyo nzambe azoloba gloire na nzambe eza likolo na bango. Eza ba oyo bandimeli Yesu mokonzi pe mobikisi. Ba oyo ba refuser nzambe te. Bo ba pesi motema na bango epai na nzambe. Ba oyo ba taleli nzambe. Nzambe alobi ete gloire na ngai eza likolo na yo. Continue maman la verset 2. Pour qui est-ce qui achèterait va couvrir en terre? Tala esika oyo makambo Biblia ezoloba na ngai lisusu. Les bénéfices de racheter. Alobi ete tala mokili molili ezipi mokili molili ezipi mokili molili ezelo malamu te molili eza moima ezelo mabe molili boza maladi na vie ya mutu molili boza la ténèbre na vie ya moto molili boza la pauvreté na vie ya moto molili ekoza libala na eza na santé moko ya koshokor molili ekoza libala no bana santé ya mabe molili boza la bano bazana mayele te na classe molili boza maladi mo ekota na famille malobete tala nazo bete molili ekoti pe zipi mokili. Continue la maman. E a escuridão os povos. Pe alobi ete o mena escuridão ba 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 ona l'obscurité o ba na français mso malamu mena ki Congo ba benga ngo tombe donc tombe zo sa molili ya molili donc molili ya molili ba benga ngo tombe alobi ete tombe wana ça veut dire ezipi batu mutu mwana liboso ezate te musozo ba pona yo esuki te musozo bete pona nga na komi na niveau na suki nazo beke ndeko za ndeko mutu na sengo po ete nzamba linga ko banda et pas moto asuki mais t'as la bénéfice ba racheter t'as la bénéfice ba on va convertir dans le Seigneur et pas ezo banda. Continue maman continue maman mais sobre ti kukene mangute kene malembe na yanola oeza maloba nzambe malobi pona yo andeko soza na ndako fungola Bible na Isaïe chapitre 60 verset 2 tanga verset 2 bana maloba neza pona yo nzambe alobi ete na moni ya solo ke molili ezipi na moni ete ya solo tombe ba bengi tombe molili ya ba molili ezipi nazo mona yango ozo bete toutes les choses ne marchent pas nzambe nga na sala la alingata makambe tambola kate so makambe zo tambola bana ya Yesu nzambe ta otika yo sala na yo mais tango makambe zo tambola te c'est alors que lobi nganzambe c'est alors que lobi nganzambe na comme la tango pona telema nzambe lobi ete pona yo mama wewe ke nzambe zo ba pona banani nzambe zo ba pona yo pona ba oyo ba yami Yesu mokonzi pe mobikisi kati na bomo ina bango. Alléluia. Yamana ndeko nazolo balelo soki nano yambi Yesu te soki nano simba Yesu te soki nano s'attacher à Yesu te nazo benga yo eloko moko tia malamu ko sala e ko changer vie na yo e ko longola passion zalango e ko longola maladie zalango e ko longola pauvreté ekangi lokola sonzo e ko longola ba lien ya famille e ko buka ba tele e modango longola ngo azate seulement kaka nzamba zolo bete pona yo pona banani ba obandimeli Yesu mokonzi pe mobikisi na ba vila bango ko changer yango te na bete poussa le pa na nzambe tango mosuma te yo zo yoka eza juste matin ya suka ozoka pona vila yo kolala kola mukeza bitilité les bénéfices de conversion alors bien te na ndimi ya ngai pas ces amolili eza mais pona yo nzambe ko sala nini pona ye. Mas para ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Alobi boye, alobi, mais sur toi, takomona yo, mais sur toi makou, moto tatele mapona yo, mais l'Éternel se lève. Aux a bénéfice à racheter. Somos l'esclave à famille, l'esclave maladie héréditaire, l'esclave à pauvreté à famille, l'esclave à esprit à limitation. Papa somara même vestate, somara même velote, par limité à niveau wana. Or nzambe pa ya format ki yo, aloba maroba ki toko pona yo, malade za partage te pona vie na yo. Yo za moto za bénéfice, ya ba racheter, mais pour za bénéfice ya makamona zolo ba lesika oyo. Pesa motema no pa na nzambe. Pesa motema na pa na nzambe. Voilà que c'est important. Alors mais sur toi, l'Éternel se lève. Yamwana nazo bonde la yo. Somo bundisa ba oba ebi nzambe. Na bonde liyo tika na yo banda sikoyo. Pwete wana zo bundisa nzambe. Alobete ngana telemi pona ba oyanga. Nzamba telemaka pona ba oya ye. Malobi sur toi sa gloire
apparaît. Son moni gloire moko. Ezala oyo bandimeli nzambe. Ah, nazo bondela yo, nazo loba lelo, eke ndima eke. Nzambe akosala quelque chose. Ndimete nzambe akotelema po ete yaza kolo gloire wana. Nzambe aza malamu. Mama, tenez me mena na bénéfice mo na sabatu. Oyo, ezala Psaume 51 verset 15. Psaume 51. Soza ndaku papa, fongola yango nzambo tozo salela. Aza nzambo azopesa ba bénéfice, aza ko prouver batu ete ba oyo bazala ngai. Baza batu ba ko tatona ata mokolo mokote. Ba oyo bazala ngai, ba ko tambola motoli kolo. Ba oyo bazala ngai, ba ko lukanga penga na ko monisama. Pour te yaza nzambe na bakufite, maza nzambe na batuna bomo. Psaume 51 verset 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Tangla na 14. Pour la lui c'est quoi ça na 15. Montant dans la Bible, lui c'est quoi tu as toujours. Livra-me dos crimes do sangue. Psaume 51, verset 15. Bible zolo banangai bandeko nangai, invoque-moi. T'as le bénéfice de ma personnalité malgré pas dans Zambé. Alors invoque-moi. Ce que vous avez converti dans le Seigneur. Même quand les ténèbres est là, t'as l'avantage à kobongo la motema. Je te l'amant, tu l'as Zambé bolenge, to sosola eke, et pas dans Zambé, azali ziba la motuya. Et pas dans Zambé pas biyano ko uta. Et pas dans Zambé pas yi, to kozoba témoigner to koyebi sabatu. Oh Seigneur Jésus. Alors bien été, invoque-moi. Moi je te répondrai. Jérémie. Alors oui, moi, invoque-moi. Je te répondrai. Azan Zambé. Azan Zambé. Pe ya kotika la Zambé la bika moi. Azan Zambé. Ya kotika la Zambé. Alors bien été, non, ezala Psaume 50 verset 15. 51 t. Psaume 50 verset 15. Invoque-moi le jour de la détresse. Si vous avez pas, si vous avez mal, vous avez commis tout ça, mais vous avez besoin de tambolate. Yo yebi nzambe to ko invoquer nan. Alors invoque-moi. Invoque-moi. Quel est l'avantage à kobongo la motema? Avant que les jours mauvais arrivent. Sache que les jours mauvais et koya liboso. Les apôtres l'angai te tango mabe comme na bomo ya biso. Mais nzamba lobiete les jours mauvais un jour arrivera dans notre vie. Mais ce qui est avant mon colonne comment attache-toi à l'Éternel. Biloba mokili et fait confondre bisoté. Nzamba ko tika la kaka nzambe. Olinga nzambe te. Mais li tomba la biso alete. Soko lingi nzambe to ko kende liboso. Alors bien invoque-moi. Moi au jour de la détresse. Bon so ozala nzambe te. So oza converti dans le Seigneur. Au ko évoquer nani. Alors moi je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. Alors, nako bikisa yo. Pourquoi nzamba bia ko bikisa yo? Nzamba tato nakate. Nzamba soka lobi a lobi. C'était la même chose avec Jésus. Démon sort, démon zobima. Si vous sommes dans nzambe, ba bénéfice ko zongo wapi. Nazo parler sur les bénéfices ya ko eba nzambe. Abina biso na Jérémie chapitre 29 verset 11. La promessa que tu as nzamba lo vina biso. Mama tangela biso na no Biblia. Porque eu bem sei os pensamentos que formei por vós, diz o Senhor. Amen. Pensamentos de paz. Alléluia. Quand la égoïste était bengande Congo ko le Congo mo Christ eza on. Congo mo Christ eza on. Le bête évangéliste azawana. Maloba nzambe zolobama. Tangu ifuene. Alléluia. Jérémie, Jérémie, tala ba promesse kitoko ya malamu oyo ngai na bongisa pona yo. Alléluia. Abi tala ba promesse kitoko pe ya malamu yango na baki la fois passée eke. Lundi passé na baki ete avant que na mokito aji quelque part. Quelque part on nzamba nzamba tisaki biso na ba promesse. Na ba kamba kitoko.
Mais les choses mauvaises à ma famille, et kangi bato mingi baza proclamer la destinée moko ya munene, et bazo vivre yango telelo. Yango nazo benga onde kolangai. Pose la bénéficiaire, il y a ma bénéfice à conversion. Yaka et pas dans Zambé. Yaka et pas dans Zambé. Alors bien, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Et ça va projet à malheur, tu as précisé très bien. Tu as la passion aux alango. Parce que nous avons commencé à faire qui la passe. Diable a aveuglé que l'église, c'est pas bien que l'église va passionner aussi là na combo na Yesu Masia. Yango nazo benga yonde kolangai. So on a la place au sambe la kate. Luka esika okende. So bon esika ezate. Ah, ulukuta na lingomba na nzabe pa ezali. Toza la blagestion la puissance divine ezawana. Yaka toko yamba yo. Nazo lo bana tango oyo. Nzamba peso pe malbete. Invoque-moi, moi je te répondrai. À quel âge je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce qui nzamba iba projet wana. Alléluia. Yo a projet de l'extérieur, ça projet madame mutua mabe. Kala libala na onenge kondi. Libala kondi e comme ya machombe. Et ça dans la santé mon côté virgule 0. De comme pamba. Kala santé abana na yo. O comme hôpital ko zonga. Kala santé na yo mo comme illimité. O comme ko banga. Et ça va semence moko. Et ça va foyer pas dans Nzambe. O ça va bénéfice maloba nyonso Nzamba loba pona vie na yo. Pona libota na yo. Pona bana na yo. Pona nyonso oeza malamu. Alors bien Jérémie je connais. Nzamba yebi. Yake pas dans Nzambe ndeko na ngai. Nzamba ko pesa yo. C'était seulement bato ba ba ko sabiso. Que soit pas dans Nzambe. Oza mobola. Soit pas dans Nzambe. Oza le côté. Mais non. Tout le monde a bandeko na biso poto citer ba comboter na média. Baza béni. To na ba Nzambe béni na kati na église baza béni. Yake pas dans Nzambe o koma no bangete. Même so ko bangete oza malamu ko bangela nkolo. Alléluia. Basi musuba bala bazo mabalo bine bazo mabala wana. Azele longi mabe bozo kamwa. Il est pas ingénieur. Est-ce que mon ami moi si musuda olingaka wana? Té. Promesa que Nzambe sera zala yo Nzamba ko façonner yo. Avec évoque-moi. Abi je connais les projets. Donc Nzambe azan Nzambe. Psaume 34 dans verset la biso 6. Tu retala on ni bilozo ya biso pour le bénéfice de racheter. Tala papa na ngai, papa na moko ta ko besoin bénéfice o ezaka ka Nzambe butako ko pesa yango. Poete na mona bato, ba luka Nzambe na solo, bato na ba pambolama, ba zo consolation na mitema na bango. Psaume 34 verset na yango 6. E clamou, Aleluia. E clamou este pobre ao Senhor e ouviu e salvou de todas as suas angústias. Il a bien été quand tous les regards vers l'Éternel, ba balula ki mise pa na Nzambe. Nana ya balula mise pa na Nzambe. Eza moto to like pa na Nzambe. Eza moto ndimi Nzambe na ye. Abete Nzambe tsange sika na kutami. Voilà les bénéfices de racheter. Ils ont tourné les regards à l'Éternel. Nzambe ayanola ki bango. Pe bilongi na bango etika ki sur le lenge wana te. Alléluia. Yango nazo benga yo. Tu dois voir cette part. Jésus-Christ a keleki ne kulusu. Atikali bolumbu abetie ba sete na maboko. Ba betie ba tobole mopanzi, makolo ba tobole maboko ba panzo ba toboli. Et que Yesu wana afutaki et semona pona suka avec de tout est accompli. Yo ne kozola na ngai. Nzamba lobete nyonso ekokisami. Nyonso ekokisami. Nzamba be nyonso ekokisami. Yango na oyo no mona ke za Nzambe te na vie na yo. Soko la Nzambe te ekozala kaka wana. Lokola bien kokisami landa moto bien kokisi yango. Landa moto bien kokisi yango. Eza moto za Nzambe na solo l'homme de Galilée, l'homme de 33 ans. Il a fait les choses yare qu'il a katé. Yango le biso ba auto pesa viba Nzambe. Azonga gasima jamais. Oh Mohamed Ali azonga gasima te. Oh Foreman azonga gasima te. Ba vie na bango ezaki limité. Mo comme ça na hôpital moya bundeza te. Ba bi tension eza likolo. Vanda wana obunda te. Mais Yesu nanga bela kate. Yesu nanga lala kate. Mais bitumba à la niveau nini. Ya kota rappe à pesaka. Abi j'irai et je les guérirai. Abi na ko kende. Pe na ko pikisaye. Yangona oyo nyoso mo leso machete. Lobete yake pa na Nzambe. Nazo bonde la ndo kona ngai yake pa na Nzambe. Même si on va ici bana nanda kulelo oyo. Richesse za ngoto mo na mbongo. Mais ce n'est pas la vraie richesse. Richesse mo ba lupangu. Mais ce n'est pas la vraie richesse. Ba tsunami te le kaki na mboka misusu. Mota bosa ni pa lupangu na ezalaki. Na siri ba tbalaki na ba building. Na hôtel tata mo mikoleki. Akina salle mo ka munene. Mais alobi ete place na ngezaki yangoyo. Et bebi nyo solo mo ezate. Mais la meilleure richesse. Oko tiki la bana na yo. Oko tiki la libota na yo.
kola sabango Yesu Masia mokonzi pe mobikisi po ete richesse wana moto kobotela bango azalite bakokola na yango bakovana na yango pe bakokena yango mosika ya mosika balupangu famille kokanga yango bana batikalaki na mbongo ya lupangu bakoyi babola mais maloba na Nzambe dimanche nazo ndima eza na mutu moko azolanda sikoyo azoya pa ya Yesu poso atali misala Yesu ne kulusu atali vina ye ame Yesu akufela kapenga nazo bakakufela kiyo ye bakufela pe libala na yo ye bakufela ki finance na yo ye bakufela ki santé na yo pourquoi on a docteur tout le temps pourquoi on limite comme la kaba kisi maintenant on encourage les bénéfices là. Alors bien habitué mon canal Exode chapitre 23 habite moi quand vous me servirez habitant au sale langa na ko loigner maladi kati na bino abina ko tindika maladi mosika maladi okene mosika eza promesse ya Nzambe apesi na ba oyo bazako salela ye quand nous sommes tunanga papa maku est-ce que nous sommes Nzambe ndenge on va même l'église on va sala toilette eza musa sala Nzambe on va zo sala ba kiti eza musa sala Nzambe et on va papa toilette oyena ngo on sala Nzambe on va zo pamsala ba mabele on zo sala Nzambe on zo klesa ba car na parking na tama kilt on zo sala Nzambe on zo comme na la chair wana on sala Nzambe c'est belé dans l'église alors Nzambe dans le balande komoko asala ba ndenge belé Nzambe ko sala rapona musala oyo sala ye Nzambe ko sala rapona kombo na ye mais lelo oyo to le blanc na mibale to le ba bénéfice oyo eza sozo on s'est converti dans le Seigneur abi j'éloignerai la maladie Maman jolie Nzambe akotindika mosika maladie quand na psaume 34 on a na verset 16 miso Nzambe talaka moto nyonso te miso Nzambe monaka moto nyonso mais ponzamba simba nazoloba eza important ko ba mwana Nzambe yango na kokamola na place mona mutu bobimina na tombo koti ba CV ye ba engagé ye mais na licence te yo za na licence osali doctorat osali osuki doctorat mais moto asala ngote ba engagé yo mituni pourquoi eza na pourquoi te bibi Nzambe mitema nyoso sima na boko la ye Proverbe chapitre 21 mitema nyoso sima me pa na ye ako tourner yango pa ya lingi yango c'est important de konangai to ko la na mbetu moko to finiki na drama moko mais moi to finiki drama moko la marier mais même to finiki drama moko o Nzambe ko le balanga aza obligé de yo yeba yango so yebi Nzambe ko le balanga ndenge na yo yango na montre ba grâce différent ba faveur différent pe ma pamboli pe différent. Alors maman tangana na psaume 34 verset 16. Os olhos do Senhor misu ya Nzambe estão sobre os justos. Misu ya Nzambe za ba nani? Makambo zo changa jiki. Ezo changa jiki. Ezo changa jiki. Neti na telema ngona zo bondela papa na biso. Ye moko président Congo mo Christ mbalasima asomble so cher moko ya kotelema po na mona neti kana na telema miso nani mama miso ya os olhos do Senhor estão sobre os justos babi miso ya Nzambe eza likolo ya basantu ou ya bayenge beni ou ya bapetolami ou ya baebandimela Nzambe Nzambe za malamu za moyenge beni na Nzambe miso leza wana tozomona ba président comme Barack Obama aina uzo na Brésil na Belgique presque la dernière fois ça qui wana ba lui a gaspillé presque 3,5 millions $ pour sécurité na ye parce que ngao so na tambola na posa miso Nzambe Nanga posa miso Nzambe. Mais nous avons vu ça comme ça possible peuple comme pas na yo. Ça veut dire problème ezaka que yo la juste liboso na Nzambe. Le baka zala juste liboso na Nzambe. Quand la juste liboso na Nzambe, ce n'est pas dire qu'il y a absence à péché, mais aux amuto yo nous autres le moment nous fait ba que na kweyaki nga fona bondela na telema na Nzambe na ngai. Alléluia. Bible so la biso eke Nzamba biete misu nanga ezotala ba santu. So va tout le monde joli. Oh papa, fais ce que vous avez oui dans santu. Yesu abina ba yekola bieke la parole on a ebisino est sanctifié bino. Nous sommes saints par la parole de Dieu. Alléluia. Comme si on m'a ngobiton na mona ki ayiba ki place wana. Wako yibe pa na kweyaki na yiba kite. Et puis na yiba Nzambe. Malgré ça, il y a un exemple parallèle. Mais nous avons mis mission Nzambe. Et voilà, maman, l'inga beno za mutoyo, oza pena na bo santo na bo yenge be nangele na Nzambe. Abi mission nanga, zo ya ba tunyoso. Mais za likolo ya banani.
ne konangeza na retard te kozala juste pas na Nzambe po nyoso pasi Yesu amona ki ne kulusu eza pona yo eza pona bano eza pona libota na yo eza poete esprit ya limitation kende eke ozwa reobot omana kosepela pe na vie na yo eza na bato mosusu na mbongo eza nango eza nango eza bénédiction eza nde bafruit ya bénédiction mais moto na mbongo aza na esengo te esprit mawe kota ye vandela ye makasi akende McDonald asomba yango te azala KFC yango te ekopesa yo esengo te babuka botela minena ba Hilton nala hotela ta Hilton azo esengo okozwa ngo te mais nazoloba ete Jésus atransmettraka esengo na motema mutu Nzambe atransmettraka esengo na bomoi na mutu yo oyo perdra esengo yo to mona kana fana ka pona bana non ko changer maloba avec Yesu ko changer maloba po Yesu aloba kete ngana ye po ete bino bozala batne esengo alléluia po bozala batne esengo wani za limitation parce que mo ya botel ya famille et ya pe vanda mais sur les bénéfices de la conversion alors bien été mis sur Nzambe ezaka likolo mama kena na verset 18 ndeko za ndako ko ma verset oyo ezaka bénéfice na 34 psaume 34 verset 18 os justos clamam amen os justos clamam e o Senhor os ouve e livra de todas as angústias tangu bayenge beni bazali ko bondela yango ko suna tuya na église ngamne to na intercession à mercredi somo yenge beni mo azate et même makelele pa na Nzambe na ba trajet to uta na banzelo to na ko sala to kati yango to ke na présence ya Nzambe alors bi tango bayenge beni babondelaka na to encourageant de konangai so dans les sikate tous les mercredis les portes de l'église de la puissance divine elles sont ouvertes pour la journée de prière et ben à 10h à 12h30 15h à 17h30 19h30 à 19h à 20h30 donc bible dit tango bayenge beni bali ko bondela mama lingo na relation ba yenge beni okoza na pasi makasi okoza na komitungisa makasi tango ya chema kolola e atomboli maboko na likolo Nzambe na pusa le pai na yo nazole na pora ndeko na ngai bible bina nini ya yanolaka e tira-lhe todas as angústias alléluia alors ya longolaka mikakatano nyonso ya longolaka pasi nyonso yamona moni il est important biso bana na Nzambe ko consacrer vie na biso bo santé pa na Nzambe ko umela mingi na sanctification pour être dans la sanctification tango yo bondela tango yo yebi Nzambe za ko bi petro za ko bi bulisa et que tango yo bondela et ko kopsa ba verset oyo alors bien tiens tango ka ba yenge be ba ndiko bondela boyebi tango bible zo na biso makamula Josaphat tango ba toureye bible bien tango ba tomboli maboko l'esprit de l'Éternel et quitte par Jekaël abani pe kolobete Nzambe alobi bitumane za binote alléluia bitumane ko koma yote tangu sola mkakabutu nyonso eza malamu bondela mais sans Nzambe aye anokoyate naza ko encourager de konangai kolana bato bafinga basala na Nzambe te kolana bato bafinga bana na Nzambe te o bazabe scro na sebala comme scro poso que scro azali ya vrai pa azali alléluia o l'église a nguna mona zoba za okendete ba pasteur ba farcer les pasteur mona yebi quelque part tama masalaki o mo sala nzambe mona yebi quelque part mais il y a des hommes sérieux. Oh, bazo sale la Nzambe la bosolo. Ezo sengete yo otala obonde la Nzambe Nzamba luke sika. Alors on va parler de sika et pas yo que le kobonde là. Mais nous allons voir si le bénéfice de racheter. Et ça important para la Nzambe. Bible zo bana biso na mokana Jérémie chapitre 1 verset 19. Tala bénéfice mosu eza awa. Pour yeba de la vie na yo bitumbe ko yakakaka. Na vie ya moto bitumbeko yaka kaka eza lozo sala malamu akoleka bitumbeko yaka kaka wana za nature mokili pesa nature bato na sala moi eza lozo sala bolamu bitumbeko ya mais ce n'est pas dit que bitumba soke ye to soko sala nzambe bitumbeko ya te eko ya lango mais défense na beza différent mama tangela biso na mokana Jérémie 1 verset 19 pour la ça bénéfice ba racheter consiste on a la pao on a la premier jeune on a la et pas Yesu qui me parle ils ont raté
Il y a que pas Yesu, Yesu comme sur le véritable mopao. Yesu comme sur le véritable Yesu comme sur le véritable. Pour ça, même sur la règle de l'église, de l'homme, on a dit tout le temps, yo kana ya te pour un de ma comate yaka dans la poste là yo. On a dans la commence à kitoko yaka. Nzamba za la poste là pour kitoko ona. To kelo na o connaître toute évangélisation, toute cette évangélisation on gagner ba maman, on gagner ba papa pour la boto Yesu apesi yo. Alors mon collègue ça tu na sala kini bikolo kitoko yo pakola kinga. So ba tenga ba zo lulanga. Alors na kelenge na teki na gagner ba ona kitoko na ngai. Na kombo na yo pe ba yaki. Ba zo sala la yo. Toke maman. Et les gérants? Oui. Et les gérants contratis, maintenant prévalestera. Les bénéfices de la conversion. Bible bien dit, ils te feront la guerre. Bako bundi sayo. Amen. Ngana kutana ndeko mwa bisinga bi ah. Papa mo habitué mingi yanga bi ah. Ngana na déclarer la mona nzambeti. Dès que tu es un enfant de Dieu, il faut être prêt. Jésus-Christ est encore à yekaka. Ngana kutabani ministère et toi la pamba. Maza Hollanda, ça va pas adorer. Est-ce que vraiment qu'il y a vraiment Hérode a adoré Jésus? Ce n'était pas ça. Il y a une flatterie. Il y a un pour moi, il faveur, moi, grâce, moi, puissance, moi, on a l'étoile, moi, qu'on a destiné pour la vie. Quand vous êtes au salaire, la moitié. Même si vous avez 50 ans, et toi, nous sommes à 2%. Donc, on a 50%. Mais on a 2%. Il y a une zone bête. Tant que vous avez tout là, mais si vous avez un zambo, vous avez bénéfice, on a un temps à Chicoyo. Bible a dit à Jérémie, comment on a comment andako. Si on prier même yomoko. Ils te feront. Abi bakosala contre yo bitumba. Est-ce que vous avez un maman jolie? Ah. Non, pour le laisser là. Il y a même chose au bunda, tu peux te longa. Donc, elle a besoin de makala. Ils ont déclaré à la croix. Donc, le bunda agit, c'est pour l'accomplissement. Mouta bunda sa longa. Et nous sommes devenus plus que vainqueurs. Tarabola moi Yesu. On commence plus que vainqueurs. Plus que mon longi. Pour que Yesu coupe. À clouer, c'est la croix. À sacan la bango, le kourusu. A dit, Marco Zawapi. Alors, il va à la ngabo Zawapi. Alors, on peut ça coupe pour la longi. Alléluia. Donc, ça veut dire que nous sommes plus que vainqueurs. Dans le bénéfice de Kolangai. On va dire qu'il pour nini. Même quand on est au Tambolaka. Même quand on est au Luka, que l'on est en Zambé. Donc, Zamba, le biso awa. Invoque-moi. Moi, je te répondrai. Alors, bien, Yaka. Kana kosala makaminene. Alors, bien, Jérémie, alors, bien, yo. Yeba Rosala no bitumba. Quand on ose la parole, est-ce que maintenant on a médias ce que c'est pas c'est la tête. Quand on a battu bazo bika na tango o so zo bika loba amen. Na kombo na Yesu zo bika. Nengo la katele loko lala. Oh pongi be katana na zo déclarer ngo o kolala na kombo na Yesu. Pour être famille mon côté matin le kulusu koko na yo matin le kulusu te bande kolba matin le kulusu te mais c'était quelqu'un qui est monté à la croix, c'est Dieu lui-même, il s'appelle Jésus. Kobanga bango be na kati na yo. Mais dans l'église, to ye banzambe te, na zo déclarer kobanga les kende au nom de Jésus. Pour être zamba zambé. Alléluia. Au commentaire on nous comme tungisama. Comme la bakisi tango nyoso. On est allé sur 50 km et ngala bosali bakisi. On a obligé te à continuer. Nabi Yaka, fais ton attachement. Dans le psaume 20, dans Exode chapitre 23, avec moi j'éloignerai la maladie loin de vous, de votre tente. Mais promenez à yo saïla nzambe. Aux aga grand intercesseur na gisasa. Au comment la poto yorgute kosayo. Au comment la poto ba chike ba soso kosayo. Au comment la poto ba biscuit on lera na gisasa kosayo. Au comment kana na zako le mboto ba bioko. Nzamba la posa oya. Veillez l'église on la terre ngote. Na ba veillez de l'église mususu. Maman la kana nga veiller. Les gens qui sont veillés côté ça on va veiller wana. Les esprits ya lourdeur. Nazo déclarer ngo bezo kende na kombo na Yesu. Kala baka munza basala na vila yo. Na barabara na bila yaki bobima. Ozoto na bana msumo bana lupango, bo bana na kwa lupango. Po mami kote la te. Wala kana liputa moko, liputa bana ya te ya mama.
heureusement on a coupé on a coupé changer le putain côté musus mais là comment on poutre belo ça va dire nzambe ça la faveur wana sapato ala quitté on a dit na sapato té même mon kolako ba les ala quitté cravate bez ala quitté ngauna se rappelateur on a lingi imagine na cravate moko ba kabela nga ya rouge blanc tino ba bomba ngoka na sa mo ba nga bia that is the first one on a zana on a vu. Mais les loyaux, sans mentir, sans se vanter, ma couleur de ma cravate, n'a pas été reçue. Quand on est là, on va consommer, on va la couleur de lango. Mais la cravate, moko. Donc, une zamba na zona banayo, a même makabatu musika. Ya o mata musuke, na zo ke na o mata mo mukela la veste. Mama na la veste, na la tango. Pour la 44 ou 42, mais na la 54 et pour les quitter côté ba koto, mon koto. Donc, pour les awa si le système nini donc quand les gars dans moment na chaka ko na beta ko ko yate na da 42 mais na beta 45 mais le nzambe abam so musika na boy ko l'égoïste na bilo ko na zupa nzambe na espérance na partager pa nzambe yango na zo bengo ndeko na ngai ko tala no mbongo za lango te za bien ko za na mbongo yaka na mbongo wana yaka nzambe uta ko pesa so please makasi yaka ko lingate ta mauvais comme yaka para Yesu Yesu amona ki pasi pona yo pe Yesu amona ki pasi pona bombo na ngai yango na zo bengo ndeko na ngai yaka na église yaka tela ba bénéfice na kwa kuto aussi sangote bénéfice soka na otanga majoli Psaume 23 verset 4 yaka na église yaka nzamba lingi biso mingi nzamba zo kotemela na biso elongo nzamba za malamu mingi abi na biso Esaïe 45 verset 2 abi moi je me mettrai devant toi na kozali boso na pona bundela yo tel avantage ndeko na ngai yo on va na ndako yo okamba na ndako mais le temps avantage ba acheter ba avantage ba convertir bazana yango donc ata no cha ngozi na cha ngozi baya te na mabinga na za liboso na ko bundela yo abi la protection divine et ça pour la protection bien na ba protéger ba o ba pesibo mo epa na ye yaka o kamo no to kufuna bandeko belebele te promesse ya pa na nzambe mama tanga na verset wana Psaume 23, verset 4. Ainda que eu andasse pelo vale da morte. Alobi même quand on demande l'anglaise verset sur tout tanga. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Même na zo tambola na nzela ya pasi ya liwa. Não temerei mal algum. Couloir obi couloir ya liwa ndenge zalaka. Motalo hôpital mo ya pdake pemeke ezoni. Motalo hôpital mo ya batiki po poste polier. Mutala hôpital à moi approcher sur les aides dans la couloir à l'Iwa. Mais Bible les bête même bah on va ça yenge beni. À la couloir à l'Iwa à bini maman jolie. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Abila kobanga te. Que tu estás comigo. Poete yo ozalanga. Continue. E a tua vara e a tua cajado me consola. Nzamba malamu. Nzamba malamu. Abi poete no boko no nzete na yo. Nzete yo. Jacob a dit, quand j'ai traversé le Jourdain, j'étais encore très petit. J'étais la parole en Zambé. J'étais la puissance de la parole. C'est lui-même Jésus. Au cours de la bateau, pour bateau, ça m'a nzete. J'ai sabi que moi, nzete na bomoy. Il y a un autre ballon de Kolangai. S'approche-toi de Jésus. Pesa mo mone pa Yesu. On a la bénéficiaire. Il y a ma kamo nyonso. Tozo mo nesika oyo. Et ça la bateau, ma seli nyonso ma la première classe. Pas jouer sengo. Ma somme bien payé cher. Ma jouer sengo te. Et ça la bateau, on va se peler que. Na fuita mongo na premier hôtel. Oh, y a 7 étoiles na Dubaï. Alali ango. Ma jouer sengo te. Mais pendant que si tu viens avec Dieu, sourions nimi Yesu mo continue mon bic ici. À quoi insister na yote. Pour moi la jeune premier. Na moi la fille premier loko na yozo na ngai. Ba mi pese pa na Yesu. Ba comprendre que bon moi na sena moi oyo. Libana na Yesu za pamba. Ba comprendre que bon moi na sala Yesu. Na sena moi za litomba mon côté. Et ça là une vapeur qui s'évapore. Et ça là une vapeur qui s'évapore. Pe ko bunga na mo kolomoko. Et ça moto so betika li bakwa kei. Avantage nyoza li ko boya. Qu'on peut savoir mon pas dans Zambé. Pour être tel avantage, je me suis pas clôturé ma jolie. Bible lobby. Quand la trompette sonnera. Quand il y a des trompettes, tu vas bien Zambé, tu vas avoir sonné. Ah, dans ce monde de l'homme de Golanga, Yaka.
Yo faut l'internet et temps bon dans l'église vous allez enlever. On allez obliger de marquer de la bête. Pour avoir son crédit faut soit caché à bête. Na boyo soit caché à bête ndeko nangai. Pour que yo atala musala atala na message, ta na ko na Facebook, ta na ko da nini boy. Mais ce que trompette sur bête yo miyebili nzambete. Trompette bête. Ba on va se connecter. Ba ko yoka yango. Ndeko bongo la motema. Kangama na nzambe, Luka église, Luka esika, pour te tromper te si prendre yote. Pour ça na nzambe to si prité. Biso to za si prité. Tanga betika litwe na ngaka pamba la mona za lever. Na mapata, so yo kité. Mais ta ezali. Kotika tamula ite. Dimanche yo, même quand la puissance divine te, kende quelque part, le bala yé pour le mateya, na nzela comme mon Christ. Pour être Zambé, à son bon ayo, n'a des choses soit sikoyo, que yo kokene, que yo okene, à son bon dans Zambé, Zambé a son la moto à taille l'eau, même en dépôt dans la France, à l'Afrique, à partout, même en grenant après, mais sur ma yo, avant dimanche, en tout cas, ça la nyoso, au Luka ici, quand numéro de téléphone est zawana, et vous allez appeler ma bête, ce qu'on bengue, papa, dans la Italie, mais dans la mateya, n'a pas pendant 6 mois, n'a pas pendant 7 mois, mais la kende qui église. Ah, nzamba zo lokumu. Pena zo nzima nzamba simi mitema. Ah, c'est motema ndeko moko. Même na Dublin, tu reçois témoignage. Oh, kende. Na pamboli ndeko nyosa sikola na biso. Na pesi bandeko na biso motema. Kasi vraiment, bobonde la mingi pour attirer la chaîne na biso oyo. Eba na okele musika. Oyo za Kongo mo Christ za sala mosala. Oyo papa so afasa mosala malamu penza la mboka. Oyo azo permettre que nela za awa. Bon, tu n'avais pas dit de m'avoir foutu combien. Donc la foutu l'autre comme côté. Na ici c'est pour faire passer parole. Na bondeli ndeko nyoso baza la posa numéro za na Kongo mo Kristo okoli kobenga nzamba ko pambola yo na nzela ya maloba na nzambe penza makopambola libota oza mosika koyoka yango nzambe na pamboli kombo na yo nzambe na rendre gloire pa na yo na ko sisa bolamu na yo te nzambe na motema na ngai ona lobeli nzambe ezaka alem sur 1/10. Mais Seigneur par rapport à compte ya temps Seigneur na commission na tondio oyo nzambe na lobité bay balandi nzambe tika le Saint-Esprit qui prie par les soupirs inexprimables ayanola pe a continuer ko faire percer yango na mitema na bana nzambe pona na bateya o malamu Luka moko ezalaki ya lundi la semaine passée donc on est volume 1 on est volume 2 merci nzambe apambola biso et bien merci maman Jolie